ndenge tolobaka bandeko na nga matanga ekei ezongi na kati ya ba comédien la famille. Ezosala pasi kolala kolamuka na maya mishu, kolala kolamuka na makambo moko ya pasi, kolala kolamuka na ba makambo bandeko na nga esalaka pasi onga moko na lobaka pasi penza mingi na motema. Matanga ezongi. Matanga mataki ta bandeko na nga, matanga nde matanga. Nzambe, jusqu'à quand? Jusqu'à quand maya miso yo ekokauka na kati ya ba comédien? Jusqu'à quand biso pe de notre côté tokozwa mwa kimia na côté ya bandeko na biso ba comédien nzambe na ngai. Ezosala pasi penza makasi, pasi onga moko na lobaka penza chaque jour, pasi pe mawa la famille, makambo pasi. Ezosala pasi bandeko na ngai, eza babilo mosusu wi tovanda kimia, me babilo mosusu foka toya koloba, toya kobetela ngo sete. Komona chaque jour maya misu, komona chaque jour ba matanga, komona chaque jour na kati ya ba comédien et Mathieu Kiti, la famille ekomi kobangisa yango bomoni ata ebele ya batu lelo bakomi na bango koboya kosala lisusu ba théâtre na biso, batu mosusu baboyi na bango lisusu bakomi na bango koboya kozala lelo ba comédien. Pourquoi? Parce que na kati ya ba comédien matanga, na kati ya ba comédien koleleke ezongi, na kati ya ba comédien makambo mabe bandeko na nga eke ezongi. Donc ba comédien baza lisusu na kimia te. Ba comédien bakomi ka bato kolela, ba comédien bakomi ka bato matanga, ba comédien bakomi ka bato moko bandeko na nga ka ya biloko ya mabe ezokomela ka bango. Ezosala pasi ya munene, pasi penza ya makasi. Tomonaka na ba pays mosusu omona ba comédien bandeko na nga bo monela bango musika, bo banga kutu bango. Mais na Congo na biso Mama 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo okota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Posa ya mwasi et kimayo kimobali etelemaka bien te awa yoka yango etelemi. Ebongo oyo etali loposo, vergeture, babengi nduta, bouton, tache, acné. Gavker ba produit ya solo teint uniforme. Na 5 jours ya pamba oteli talendenge bimi kitoko na feti. Tozalina gamme complet ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Ozali na problème ya hémorroïde interne, topé externe, papa, maman, kaka na 2 jours ya pamba omoni changement total. Pour la maladie ya tension, diabète, AVC, topé obésité, lobiko ezali perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection pe comprimé na Gavker bikalibela. Olingi okima suki pe mandefu ya pembe benga biso na lombango po awa tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyonso ezali 100% naturel pe esalemi na ba plante na ba industrie ya Angleterre pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo plus 44 74 05 65 35 48. Gavker solution ya santé na yo. Ezalaka na système moko bien, na système moko kitoko. Gavker ayeli bino ba solution moko ya kitoko. Gavker ayeli biso ba makambo moko ya bien. Kande balobaka na Gavker bika na yo libela, na Gavker simba na yo mwana ata na 62 ans. Na Gavker ba solution mata kita na système moko ya bien. Pona bandeko oyo bazana makambo mutu ebetaka bango mataki ekitaki bandeko nanga na Gavker ba solution ya makambo nyonso ezali. Pona bandeko na biso mosusu bazo bimisaka solo parce que ezana batu mosusu mona osokola makambo nyonso ezotambola bien mais solo bandeko nanga soki bani kobima mosusu ozomituna mama oya sokola te pendant 1 mois to ezanini, papa oya sokola te pendant 2 mois to ezanini. Ba makambo wana nyonso solution nango kaka na Gavker. Gavker azawana azosunga na ba makambo wana nyonso na système moko ya bien. Salut cher Bouchou, salut cher
abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo penza na memeli bino DiCaprio, na memeli bino lisusu DiCaprio bandeko nanga makambo ezali. Makambo ezali bandeko nanga makambo moko ya pasi, makambo ezosala pasi mingi na motema. Avant na kota na mwa mozindo ekozala mwa bien na ya ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Toyebi que chaque fois que to sala ka émission ya sika, batu sika pe bakotaka yango na yaka toujours et encore ko sensibiliser batu nyonso ya sika. Si c'est la toute première fois ya kokota penza na chaîne na biso, chaîne moko ya kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko Linda Bukulu yaba Linda bambote na Madame Gracia Poi bambote nanga na yemoko Mama Lissi Mpitu yaba Lissi la servante de l'Éternel, Mama moko bien, Mama sociale surtout na système moko ya kitoko na pesio ba bisou Mama depuis Belgique na ndenge moko ya bien. Bambote nanga na yemoko Mama Eugénie Zemanga wana na pesio bambote bisika nyosa zali avengaka toujours ma fille, wana ngapi na binga kaika mama chérie, mama d'amour na système moko ya bien. Bambote sans oublier Madame Matrine Mafuta et pourquoi pas Madame Judith Diampo Visa. Voilà. Toye lisusu na makambo ya DiCaprio, la famille. Lelo lisusu DiCaprio aye na video mosusu. Na video wana atie nzembo na biso ya sika, ya sœur na biso, c'est la sœur Ritz. Eza Ritz ki Mongoli. Bandeko nanga nde nzembo oyo atieli biso azolela. Boyebi nzembo wana eza nzembo moko eyaka pona conforter batu. Soki mutu azoleka na ba moma moko eza un peu dur. Nzembo wana eyaka penza pona kolakisa yo kaka keno tiela elika na yo epa ya nzambe ya lola akotika yo te, nzambe ya lola akozala toujours mulongo na yo. Eza mwa bongo nzembo wana. Ndeko na biso DiCaprio pe ajuka nzembo wana atie asali mwa video na ye miso ya kokanga neti mutu moko akufi. Congolais, Congolaises, partout aux alikota la biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Ndeko na biso zali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino, contactez biso pour na ba précision. Ba terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous allez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kuna yo. Contactez ba numéro na biso o ezali affiché pour na beaucoup plus de détails. To continue ka ndenge to continue ka na système ko tokos e kozala mwa malamu na ya nanu ko sensibiliser lisusu bandeko nanga ba congolais ka ndenge na lubaka ba mapango ko teka yango yo la famille to profita ka to somba ba mapango sombela bana na yo lupango soki osombi lupango eza pona
bana na yo futur ya bana na yo ezala surtout assuré. Toyebi ke liwa tango yaka yebisaka mutu te ke no lobi okokufa to lobi kuna okokufa te. Liwa eyelaka biso kaka ye na lombango yango ezalaka toujours bien na konsiaka toujours batu soki opportunité to occasion emonani ya osomba lupango sombela bana na yo lupango pourvu que ata soki okufi oyebi ke moi assurance moi futur ya bana nanga eza nango assuré na système moko ya bien. Ba mapango eza nango kaka $350 ya pamba osombeli bana na yo lupango. Voilà. To continue na makambo na biso ya DiCaprio kande na bando loba miso ya kokanga otali elongi boyo lobi ke ndeko na biso oyo azana makambo moko ya makasi penza. Siko na ba commentaire to après vidéo ya DiCaprio e yaki ko sala ke no bandeko na biso ya ebele ya ba congolais ba yaki ko sala ba commentaire na bango batu mosusu o bavanda quartier moko na DiCaprio balobi ke makambo azolela eza makambo moko ya solo. DiCaprio azoleka na ba moment moko pas possible. Donc makambo ezo simba te na kote na ye akomika mutu akolela lela un jour tokoya kolala ka boye to la muki bokutika ke no DiCaprio ye wana asali nini akufi. Yango bandeko nanga epesaki biso makasi neti moi personnellement en tout cas epesaki nga makasi parce que unsala na salaka toyaka kopesa bino ba information toyaka ko sensibiliser batu toyaka ka ndenge ezalaka pona kosunga bandeko na biso mosusu parce que biso oyo tozalaka soki tosali émission mokili mobimbe kolandango yango toyaka toujours et encore na lombango. Bandeko nanga depuis ko bala ya DiCaprio toloba kaka babilo mosusu fo tolobaka DiCaprio avant abala toyoka pe tomona teke no DiCaprio yango wana aolia te azana place akolala te makambo wana tomona yango te. Et puis DiCaprio abandaki ko jouer na ba groupe babande obengisa ye aokendaka ko jouer mingi abando jouer na groupe ya ndeko na biso Mimika Bea abande pe ko jouer pa ya ndeko na biso Rosni Muchopi abande pe obengisa ye bandeko na biso pe mosusu babando obengisa ye abando kende na ye ko jouer. Après kako bala kanenge batu mosusu balobaka kanenge batu ebele toyebi ezana batu mosusu soki obali mwasi to mobali ya volonté ya Nzambe te omona kaba makambo mosusu eza ya kokangama omona tana mamisala o bando sala babando benga yo ba opportunité bando monana omona tango kutanika na mutu oyo aza pe na makambo azana bakomba ya famille na bango ya yo pe sali nini ekangami ezalaka bongo yango ezalaka toujours malamu avant obala tuna nanu premièrement volonté ya Nzambe mobalo alingi abalanga est-ce que aza mobala vinanga mwasi oyo nalingi na bala est-ce que aza mwasi ya vinanga ba question ya kotuna ka Nzambe bandeko na ngai dede tango zo bala ezalaka toujours malamu ozalaka mwasi to mobali ya ba prière. Ezana batu mosusu bazalaka yeso ki akutanika na mwasi asepeli na ye na mwasi c'est fini na ba prière atiki. Tango tobala naka tous les deux familles eyaka na bitumba. Eyaka penza na bitumba makasi, bitumba famille na yo na bitumba famille ya place ozokendo bala to place bazo bala yo. Nyonso esanganaka. Tango ko sangana sikoyo soki boye kokutana na yo mobile osambelaka te na yo mwasi osambelaka te yango bomona ka bandeko nanga bitumba ekomaka nango ebele bitumba ekomaka nango kilikili yango ezalaka toujours bien boobala na tango boobala na soki mobile asambelaka te yo mwasi fo telema na vie ya prière ko bano sambelaka soki mwasi asambelaka te yo mobile telema na vie ya prière ko bano sambelaka ezalaka bongo. Ndeko na biso DiCaprio bandeko nanga kako bala oya bala ti lelo nenge tomona ka ebongo ekoma nango kaka kilikili matakita ekomi kaka lelo DiCaprio asali lobi kuna DiCaprio asalaki lobi kuna DiCaprio asalaki lolo kuna DiCaprio asalaki aza lisusu o tolobaka keno mutu ozana mwa kimia na motema eza lisusu te soki totala ta nzoto ya DiCaprio na DiCaprio oya kala bandeko nanga différence ya makasi ezali penza
mais eloko ka tokoya kosenga na DiCaprio za nini kolela wana ozolelaka chaque fois oye na ba video leli lelo kuna oye na ba video oleli ekosunga yo te loba makambo oyo ezotungisa yo kandenge okotaka na ba TikTok kandenge ba biso totiaka ba numéro ya ba téléphone parce que la plupart ya ba comédien na biso bazalaka soki biso to bengi bango la famille la plupart au monde akomi ko répondre yo soki ndenge nini ba mosusu kutu ba répondra ka biso te bango soki baza besoin na biso ndo mona bazwaka ba numéro na biso bakomi ko benga biso kandenge bolandaka ba émission na biso DiCaprio landaka ba émission ba tu ebele ya bato olandaka kandenge olandaka ba émission ya bato ekozala malamu na kolanda ozolanda zwaka mwa numéro ya mutu moko boye ya chroniqueur moko boye ya chroniqueuse moko boye solola loba makambu na yo parce que tango koloba mokili mobimba ekoyoka batu oyo baza na posa kosunga bakoya kosunga yo parce que ndenge tozabo tosalaka ba émission batu ebele basungaka surtout bandeko na biso ya poto basungaka makasi ba comédien na biso basungaka makasi batu oyo baza na posa ya lisungi batu a poto basungaka penza makasi soki oza na besoin musala olobi kaka soki yo moko moni keno soki na tie yango na TikTok batu bakofinga bomoni na mokili ya lelo ayenga na lobaka toujours eza na ba makambo mosusu mosusu il faut totiaka ngo mupanzi soki otie na mutu na yo keno batu bakosekanga batu bakofinganga okosalaka eloko ya malonga te okotinga maka bisika moko ezalaka bongo dans la vie faut kozalaka na courage oyebi ka makambo na osala eza na batu bakofinga eza na batu bakosepela nakoki kopesa neti ba exemple ka biso tosalaka ba émission combien ya batu bafingaka biso combien ya batu babengaka biso pona kofinga mais aussi combien ya batu babengaka biso pona ko apprécier musala na biso sikoyo biso tokendaka place ya batu oyo bapreciaka biso yango epesaka biso courage parce que soki tokomi kolandela o batu bafingi o batu bacholi na kosalaka musala nanga lisusu te donc mokili ezaka bongo osala bien bakoya koloba osala mabe bakoya koloba donc mokili ezotambola nango ka bongo ndeko nanga DiCaprio ozana mwa makambo ezotungisa yo ekozala malamu ya koloba toboyi na biso lelo tolobi okufa ezala te keno na bandoleka ba moment difficile batu basimu basunganga te parce que yo moko ozoloba te ozokotisa ba video na yo kaka ya kolela ozokotisa ba video na yo kaka ya mutu moko ya mawa ekosunga te loba ekozala malamu oloba batu bayeba ndenge nini bakoki kosunga yo batu bayeba ndenge nini bakoki kosalela yo bolamu soki peut-être eza na libala na yo oza lisusu na kimia te loba batu ebele bakopesa ba conseil batu ebele bakoya kosambela ngana boyaka na nga makambo te keno mwasi na mobali babalana et puis il faut kokabwana bango na lingaka babiloko wana te Bible yebisaka biso que personne ne sépare pas ce que Dieu a uni ezalaka bongo soki eza makambo keno mwasi na yo nde aza likolo mwasi na yo nde azopesa yo mutu pasi eza na ba pasteur ebele o bakoki kosambela pona couple na bino ekende liboso Congolais. Voilà la famille quand ndenge bomona tokomi na mwa suka ya mwa partage na biso ya lelo na système moko bien ya na otiela bino mwa kane bomona mwa bamapango toteka bamapango wana toteka ngona ba $350 ya pamba osombi na yo lupango la famille ozala keno ozana kine ozala keno ozana poto ozana posa lupango benga biso tokoya ko assister yo na makambo ya lupango bandeko na ngai bamapango eza kitoko eza bamapango moko bandeko na nga eza te keno nibi o bakoyiba biso o imataki ekitaki te bamapango moko penza ya surtout ya kafu ya kitoko penza makasi eza mwa bongo à part ça la famille bosalela biso partage s'il vous plaît biso tolingaka pe tosepelaka na bapartage na bino donc bosalelaka biso bapartage tosepelaka nango ka ndenge boyaka na bacommentaire bofingaka biso fingi na yo de l'autre côté osaleli biso pe partage tokosepela makasi tosungana
bayebisaka biso toujours que aimons-nous vivons la famille tolingana bosalela mama Étoiline bapartage akosepelanga na lela na bapartage na lingana nanga bapartage makasi na lingana nanga bapartage na ndenge moko ya kitoko donc soki ozosalelanga partage wana mpenza na sepeli mpona bandeko mosusu parce que eza na bato mosusu babengaka biso siko mama Étoiline problème na biso eza ke otieli biso GAVCAIR numéro eza te numéro ya GAVCAIR mpe ezalaka kuna boza na posa mpe obenga GAVCAIR mpona baproblème ya nzoto ka ndenge ezalaka baproblème ya kobota bokoki toutefois kobenga ata biso topesa bino numéro ya GAVCAIR ka ndenge nga moko nalobaka la santé n'a pas de prix ezalaka makambo ya solo la santé n'a pas de prix la famille dans na système moko ya bien benga GAVCAIR basungaka bino biso tozomela mwati talaka kote na biso yo malili eke ezongi bandeko nanga na système moko pas possible kande bomona bambule ezobeta yango tomelaka mwa bati tomeli mwa bakafe pour que malili ekota biso te tobela na biso te tozala toujours bien informé na système moko kitoko la famille bobosana pe te kotiela biso j'aime biso tolela j'aime na bino fort tolingaka ngo na système moko kitoko j'aime na bino commentaire kande tolobaka toyebi keza bato mosusu omona commentaire mafinga ke zongi mafinga nde mafinga bobosana pe te kosambelaka pe mpona comédien na bino ozala malamu ntango ozosambela otie pe comédien na yo na prière Nzamba lola aprotégeaka bango Nzamba lola azalaka toujours elongo na bango e ozala bien makasi omona bato mosusu osambelaka ye moko na osambela mpona bana nanga na osambela mpona mobali nanga mais sambelaka pe mpo na bacomédien na biso ezalaka mwa bien la famille bango pe baza bandeko na biso bango pe baza bato na biso donc soki tokosambela mpona bango Nzamba lola pe akopambolaka yo mingi makasi la famille tolanda makambo mapango ka ndenge nauti koyebisa bino Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso, contactez biso na numéro oyo ezali affiché na bande d'écran na bino, contactez biso pour na précision. Terrain oyo ezali kote kama na $350 ya pamba. Na $350 ya pamba aux terrain na yo ya 20 mètres sur 15. Et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozo somba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kunayo, contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.